alobi mabe te Fanny na yo qui est bien alobi ba promener ba assister c'est côté ngana pousa ni pembeni na ye alobi ba yo qui a côté so ba de na bilo ba na ba plateau ba laisse ba gâteau ba ba bon ba na ba te point mais c'est ça ya ko la solo ba mabe ngana sa ki wana mwana nanga oyaka c'est la somana à cause de l'oloba itabu faut ba façon ni nozolo Eli Chigeva na mimi Chigeva mama presidente Eli Chigeva na mimi Chigeva mama presidente Eli Chigeva na mimi Chigeva mama presidente Eli Chigeva. Bonjour, bonsoir très chers fidèles internautes, et là ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez en ce moment sur Early Chikeva Kimbangu TV dans notre émission Grande Ampleur avec votre journaliste Gary Segalenoto et les gaga de la presse, autrement dit les mineurs de la presse congolaise. Restez branchés, scotchés sur Early Chikeva Kimbangu TV. Babichan Nezara Mako qui vous amène des actualités à temps réel. Surtout les qui c'est juste pour vous amener les effets qui se passent et non pour vous amener de bêtises. Donc restez branchés, scotchés et ça la biso vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup à ma boss Early Chikeva. Babi Mero vraiment sur l'Arabie, pourquoi pas à Montréal. Mon ingénieur A12 donc Bilil Nabasa qui te c'est grâce à lui et Nabatuto l'acceptation fidélité à Roland Dabiso de partout dans le monde. Quoi bah Ginelle Louvoiseau, joyeux anniversaire à toi et pourquoi pas aussi à Gaïni Chikeva, maître Chikeva de London et bah Tuto Bazalawana vraiment branché scotché. Toromekanan Kolandela par rapport à les effets, notre artiste et comédien Toyebi là marqué dans le théâtre Belé, Toyebi na Tcheko Matondo, total na pièce ya Lopango. TV Kotaka aujourd'hui, il n'est plus avec nous. On doit tout à l'heure savoir qu'est-ce qui a causé sa mort. Par rapport à Batuto Lingateto, comme tout Linga Bisomoto, vraiment sur le terrain. Et Trozalawana, vraiment pour la cause de la bino, image en Karané Zalara. Et tout à l'heure, là, déjà, Tozo qui était sur les liens, malgré petit désordre, moi, Bitumbe Bimi, mais trop tigate, trop lugato, comme on a vraiment qu'est-ce qui a causé sa mère. Merci beaucoup, en tout cas, Nabino Tubozawana, à suivre. Nani papa Nseko abanzo bela ezui tomulai auti na groupe évangéliste o yebani makasi mama tofinga mutute Nseko auti na groupe évangéliste Yagola, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Yagola. Yagola. Mais pourquoi Boboya? Pourquoi Bolingi vérité? Les opinions n'angai papa. Les opinions n'angai. Sipam Gogan. Napoyende to kobongisa. Wana matata olela, toeli biloko. Les opinions n'anga. Je sais. Tofingi mutute. Maman. Parce que oyeno ka bandiko zuba miko bandiko bando koloba non te eza bongo te non eza bien te basala bongo te Mana très déçu de matanga awa pour ma bêtise. Non. Donc permettre bêtise et les gâter. C'est bien. C'est bien. Ma peu Marie-Jeanne, faut se calmer. Oh, suprême, non. Suprême. Faut se calmer. Yagola, faut se calmer. C'est malin.
Je n'ai pas incité. Papa Massasi a outil awa. Asali interview. Pourquoi va télémédier? Pourquoi va télémédier? Alobi mabete no kuta lobe lote. Na pas dit qu'on va pas introduction. Introduction à Pamba et ça les choses. Pas tout bazaki à Balobi. Pourquoi Nabi et Papa Massasi a Alobi na makamba oboma. Pourquoi Balobi Papa Massasi? Il y a pas la maman. Non kuna lobi à tête na presse ba bomba. Pourquoi ba télémédi Papa Massasi? Interview na côté. Kaka opinion na les raisons avec ça ba cotisation. Non, s'il vous plaît, tout ça va hypocrité. La soirée, la vérité, tu vas c'est ça. Nga trop agressif te. Nga azara calme par rapport yangai. Par rapport peut-être à mon éducation et ndenge nazali. Mais bandeko na biso doivent nous supporter. Imaginez ta na na coupé li papa ma colossalité. Donc na ye pena na epsion na ye en cascade pas tant na ki tcheko akufi et salinga malonga te. Yo. Hein? C'est pas bien. Oui.
bafinga bacomédien nga baluka bakanganga te mpona bacomédien nakotela bacomédien kolekona aza journaliste c'est pas normal omenase boye pourquoi c'est pas normal laissez-les la disait ça va dans la plateforme finga bino olala na kabosa tous les comédiens. Mbote na biso bandeko toza na mawa mingi puisque totu ko perdre moko ya biso ya ACK Association Artistes et Comédiens de Kauka na kati association wana Tcheko pasaki parmi ya ba fondateur mais sali biso pasi mingi pe mawa toza na mawa mingi na kati ya Kauka ndenge to perdre élément moko comme na Tcheko association oyo esangisi biso ba artistes et comédiens ya Kauka netinga naza membre na kati ya le prince diri ya Papa Ngalufa Tcheko aza place ya utaki ndeko fufi pe aza na place ya utaki na yango esalinga pasi makasi nazoloba pena mawa to perdre élément kati ya Kauka na association na biso artistes et comédiens de Kauka ACK donc na ebité on na koloba donc Tcheko a lobby na ngai to solola na ye c'était un dimanche ndeko nanga tolingana toza na bomonko toza na bolingo kati ya musala to sala donc eza pasi mawa ndeko fifi. Merci. Ezanga ndeko fifi actrice ya présent apo président Tcheko azaki moko na kati association na biso ya Kauka parmi ba fondateur association wana président Tcheko azaki na kati mais minute tozole la président Tcheko aza lisusu te azaki moko tozaki que ce jour à réunion azotinda pe ba message na kati ya groupe mais et osa eloko moko te nzamba azwaki apesaki biso azwiye naza na makasi penza koloba te depuis na yaki awa nazokoka koloba te mpo nazoka émotion na ndenge tosole na Tcheko na ndenge tozalaki na ye donc azalaki mutu moko social na quartier na veni ande kozala mwana muke mukolo azalaki penza bien makasi
mais tolela tcheko na kimia pardon tolele peza na kimia makasi tolela tcheko na kimia. Pardon, papa. Mwana nanga oyaka Stella Somana akoza oloba likambo fo ba façon nini ozoloba. Chigeva, na mimi Chigeva, mama presidente. Eli Chigeva, na mimi Chigeva, mama presidente. Eli Chigeva, na mimi Chigeva, mama presidente. Eli Chigeva.